kokonga na te kokonga rumba te kokonga rumba te ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabu yokaka kombo donc bakombo mosusu ezaka soko yoki yango boyo santi neti baofinga yo mais ye ezosala plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille na kati Merci beaucoup na abonné à Image à Congo. Merci na ba fidèle. Il y a émission Coin du Curieux. Coin du Curieux a toujours présenté na ngamoko Yvonne Niandabu Maman Mokambi et le sous na numéro Yasika. Il y a Coin du Curieux na zanga moté na plateau mais avant tout ce qu'on appelle ça merci na Doli Madimba. Camarade na ya leloté, les qui na penza ya leloté ya mobakala. Maman masono beta fani ayebi yango mais nazala invité moko to nto sa curiosité na biso lelo ndeka bobi ke émission ya curiosité biso bato to linga koyeba biso bato linga koyeba ya nani yango la partout na uti wapi maman kamera banandeni donc lelo tozana invité na ngato meka mpe koyeba azanani auti wapi azosala nini pas oluka nini na pesa embote papa Charles Lou bonjour ma sœur Mama Boakandobo, ezala peka yote. Bonjour Mama Boakandobo, Mama Mokambi, vraiment nangolo ya Nzambe, Nzambe akela Congo kitoko, Nzambe oya zobatela biso, Nzambe akaniseli ba Congolais na kotindela bango Papa Charles, Nzambe wana nde azobatela biso, santé ezali vraiment kitoko nangolo na ye moko Nzambe. Alors voilà ce que je peux te dire. Pe na bosana kate ko pambola bande ko balanda kabiso. Okoyoka na kolanda mosusu abengi ndeko moko abengi ngalobi ndeko na ngai Papa Charles Nzambe ya pambola yo alobi ndeko na nga Papa Charles mama wana bimsanga mai na miso alobi mama c'est pour la première fois na yoka muta benga ngai bongo je crois après yo bato ebele pe babengi bongo mais mama libosa bengi ngalobi ndeko na ngai Papa Charles na yebi ete na yebi ekolo na ete azali congolais alobi ndeko na ngai Papa Charles ayebsinga alobi Papa Charles biloko oyo na landi yo kopesa sima alobi kolanda ndeko moko te azana kofinga yo alobi kolanda ete ozana mosala monene Nzambe apesi yo pona mboka Congo apesinga conseil alobi kolanda yete alobi merci mama Nzambe na ngai apambola yo azala na yo abatela yo baza moke o ba comprendre ka batinda mi Nzambe ya solo mama Mokambi baza moke o ba sosolaka ke ngonga ebeti baza moke c'est pourquoi balobi bokonza Nzambe ezate pona 10 millions de personnes mais zaka pona bato moke le royaume des cieux forcés ce sont les violents qui s'en emparent tala bazalaki 9 oyo Yesu abiki bazalaki 10 oyo Yesu abiki saki 9 bakei moko ka zongi alobi merci Yesu alobi me wapi 9 basi bakendeki tozana besoin ta mibale oyo baza bapona ya Nzambe balandi biso babiki ke ebele ya bato na lolendo na mokili non nous avons besoin de 2 ou 3 personnes 3 Congolais bakobika na sima na bango Congo pe kobika voilà batebi Papa Charles un bon parleur bayebio déjà kota koloba o mila radio ndenge mama moko da Londres loba na ngali papa na mila radio azomona na soutien ngabite mama ngande na zate posoki na ye na komona ka papa wana donc tozana yo lelo papa sa tout meka pe koyeba parce que awa isika tozali ba te belé ba compagnie nga lelo ba Siara Mavakala ba Milka vraiment Milka Madinga Mavinga Milka Mavinga bakame babi ya boina nizalate na yambaka nanga Papa Charles mais te malelo na zui wapi qu'est-ce qui a poussé lelo maman Mokambi ke aloba nano to yeba Papa Charles Lou azanani auti wapi azosala nini azoluka nini Papa Charles Lou ozanani merci ma sœur. L'homme poussière, Papa Charles Lou, la gâchette, Papa Charles Lou, tout puissant, Papa Charles Lou, Aouti et Païna, esprit créateur, esprit saint, les lions du Congo, esprit tout puissant. Et si Kanga est Naouti na 24, Omoni, Obaloba 24 vieillards, ils allaient bas seigneur, ya trône. Esika oyo ba révélation ba message biloko nyos bozana ngona mokili eutaka
eutaka na cité ya ba 24 via esika ya création nde na uti wana esprit nange eutaki wana de baye kotika yango na trône esprit toto puissant bapesi yango na être vivant oyo aza représentant ya peau noire mpe ya Afrique nde bapesi ngai bamilitaire nde baya kotika ngai na libumu ya famille Luo Luo qui signifie conseiller famille Luo tala esika baye kotika ngai na famille moko kombo nango elingi koloba conseiller pesa bato conseil ezali na monoko ya bandundu monoko papa azali moyanzi oui voilà na monoko wana de Luo qui signifie conseiller mopesi na conseil alors nde batika kinga wana alors tango batiki nga wana nde sima ya 9 mois nde na ye kobotama nde na kobotama na ngai na botama na ba situation moko très compliqué na botama na kati ya rivière wana eza significatif bozoto na papa Charles Zanani lelo ozoyoka mama wana alobi ke papa Charles mela radio c'est vrai na mela fleuve na mela océan oui na mela ka radio te na ba ordinateur na mopepe na mai na ba voix pona nini mama abotanga na kati ya rivière Kwilu eza na Congo na kati ya bwato maswa ya monene eleki mbonge eleki bwato elingi baloka tozinda tokufa mopepe osata na lukaka bana na nzambe ti lelo alembaka te nde na somo wana bwato elingi baloka nde mama abotaki ngai nde bapesanga kombo ya mai. Or mai c'est la parole de Dieu. Luo conseil. Or conseil ni nazopesa liloba na nzambe révélation. Voilà esika wana. De tangu babimi singa wana to raté liwa wana to bimi de bamemi ngai na hôpital. Alors tant bazo wele la komema na hôpital babosa ni kokata ngai omoni mochopo ya ombilique. Alors na saigné makasi na kofi. Mama pe abota inga a saigné pe. Mama pe bisika zalaki kana ye komi grave yoka. Nde bato bamimaki balobi to welisa nano mama ata mwana kofi akobota mama akobota lisusu to traiter nano mama bazwi mama bakei mama moko pe azwinga zoya nanga malembe makilesi nga na kofi tango bake bakipe nano mama minganga bazo kipenga te. J'ai fait 3 jours parti ya kokufa mwana wana bébé 0 année wana na mission na Juma. Alors esali que ba traiter mama sima ya mikolo misone mama ye komi yeba azongi. Alors tangu nga na kufi baye bazwinga po bakende kokunda une sœur na ba ma sœur catholique azalaki ma sœur moko bolingo me moto abomaye kaka mwana oya orphelin ye abokola abando kipe ba orphelin na orphelina moto ba utiliser boma ma sœur wana na poison kaka mwana ya abokola nde mokili ozomona ndenge bazala so balingi basalo mabe fo baluka proche na yo likambo Kayena Abel nde alobi te mwana oyo nazomona kozala motu ya na vie ya bato botika ye bokende kokunda ye te balobi azwi tonga achema ya sukali abondeli atobolinga yango atinga na monoko abondeli nde 3 jours ayaki abondeli lisusu nde nzambe azongiselanga pema. Comme ça, on a déjà 3 jours. La mission, on a 3 jours, batiki kaka na hôpital. On a couvert le ah donc l'homme les a recondaillés. Est-ce qu'on a ouvert 3 jours bondeni? Na saigné, makile sili. Olieba kipenga, balobito kipe mama po mama ko bota lisusu ya kende. Sindeka ba négliger bino ba congolais. Oui bino ba guerre les salma de gauche. Combien de congolais ba savant ba tamaïl ba oboma. Même na est one. Combien de ko donc mondele alinga lisusu te français akufa allemand akufa américain akufa se bayoka ke monguna koti ba disposer sécurité pour na ko protéger toko koma kangonga wana na Congo tout puissant. De voilà ce qui s'est passé likambo mama zo raconter ngai koko aboti mama zo raconter ngai mama kuluta zo raconter ngai lisolo ya mbota mana ngai et d'ailleurs ba pesanga kombo ya mokolo boato wana auto bando traverser. Oui comme on dit Charles Odon Charles nde ba pesanga kombo nai bapesanga kombo ya mai wana rivière Kwilu wana na monoko ya mboka babenga ngo Nzial ndeza kombo na ngai. Vous comprenez tala comment circonstance epesi biso ba kombo ezateka olalio la mugi okezwa Jean olalio la mugi okezwa Pierre non il faut zwa kombo na vision et bapesanga kombo je ne sais pas so bango ba yeba ike kombo wana ça coûte très cher et voici aujourd'hui mai mobimba ya révélation ezakati na ngai ndeto ye pour un Congo tout puissant wana papa Charles
nde nsima mikolo wana nayoki bien ti mama abimaki tozongi ndako natangi mpe école primaire secondaire na ngai nasilisi na baprotestant wana nzambe toyebi ye na mozindo mpenza te kaka ya tanto plutôt oke mpe osambeli ozongi ofingi osambeli oyibi mpe mwa biloko na ndako ya kolia ozongi mpe oye obundi voilà mais nzambe asungiki ntango nazwi diplôme na ngai aye kobenga ngai donc nauti na nzambe na famille luo nakota mpe catholique nauti mpe na catholique nauti na protestant nde naye mpe na réveil na église ya mon âme ya frère Patrice Ngoyi Mosoko nde aujourd'hui oui c'est na mon âme c'est par là na ye na mon âme nde na bongoli motema na cette na mon âme na bongoli motema na niveau ya message ya réveil ok c'est ça non ezalaka ba niveau lelo niveau naza liso eza niveau ya réveil te naza mais bon linga vérité yaya mais je vous dis tant où y soyez basali bakepe je crois basali pe circoncision je crois tant où y soyez Simeon apambola peyeti tant azopambola ye wana azopambola na niveau ya loi ya Moïse mais tant où y so bandi mosala Saint-Esprit akiteli abasala mosala na niveau ya loi ya Moïse te plus que loi ya Moïse ça c'est une vérité ma sœur babotaka mwana po akola kende il faut dire ça alors na bongo motema na niveau ya réveil ya mon âme l'eau l'éternel ti bazo créer ben c'est ça réveil tozo ba président ya réveil oyo baza lelo 100 ans tokotombele mais biso toza wana ti bazo toke na parler du peuple pona makambo ya réveil biso toza wana nazana makambo réveil force ya kosangana te ma c'est racine principale to contribuer makasi na réveil nzambe apambola papa Charles tozo beta lisolo no déjà na yepe na mon âme pas frère Patrice de travailler kitoko oui c'est de 2000 c'est de 2000 non spécialité ya réveil kolaksa molilo banzambe réveil côté mbongo aza na mwa mikakatano spécialité ya réveil hein le bananzambe na ba prière to bondela Zambia Sunga, c'est ça vraiment, j'ai fait un travail extraordinaire na réveil na mon âme l'éternel. Ça moi-même fona yeba yango. Soki moto aboyi yango en tout cas akokoma Caïn. Soki moto aboyi yango akozala Caïn. Alors c'est par là 2001 à 2004, 2007 à 2009, de par là Nzambe a bengi ngai pour me dire il faut annoncer ainsi dit l'esprit pour un Congo tout puissant. Na 2009 de Totiki. Or, en 2004, na passé émission na chaîne ya Papa Motombo avec Didier Mayemba. Na 2004, na pesa message moko na lobby. Na 2004 na lobby nazo ko appartenir lisu na réveil te parce que réveil a bungi na 2004. Lo lenge réveil azal eleka pasteur moko zalo ko lo babungu te ba pasteur ba ko yina yo na 2004. Na epa ya ndeko Didier Mayemba. Wana na zana mon âme mais na sala ki album. Titre na vous allez pas de confiance aux hommes. Nzema moko ezalaki wana olobi oui pas de confiance aux hommes c'est-à-dire toza na confiance na Nzambe pocha confiance na mutu fo mutu wana afficher bino Nzambe ya solo de tokochela ye confiance alors Caïn a trahir Abel et Delilah a trahir Samson c'est ça de to pas de confiance aux hommes pocha confiance fo mutu wana za na Nzambe ya solo c'était mutu wana omelayo et bien zana bato mutu nguma amelio penza Tété. Kuna beaucoup de respect. Kuna non ma sœur, naza sérieux na côté wana. Biso na discipline ya mosala na biso, likambo mbongo etaleka responsable numéro 1, muke mwasi na ye na protocole babando simba mbongo. Protocole ba simbika mbongo ekoti mais gérance ezana numéro 1. Donc kuna ko mekate. Kuna respect. Te to mona ndinge ekota. Maintenant, il y a une vérité. Ça, c'est pour les églises de réveil. C'est très bien. Vous comprenez? Ça, c'est réveil. Mais bisoto wela bongo to bunda non. Kuna non. Tant que tu peux n'entendre ça, il n'attend un salaire. Ti to comme je crois na 2000 je crois 7. Na 2007, to salaire na biso banda $20. On a 2004 on pas d'idée même lobby oui naza les sources na quoi appartenir na réveil les sauter parce que na moni te parce que na moni réveil biloko nyonso atelemela ki catholique
atelemeli protestant réveil akwei nango nde nalobi nzambe alobi na ngai kokende lokolo te na tie yo à part pour un Congo tout puissant mboka ya basan. Oui non na 2004 wana nde na 2004 wana tosalaki moi séparation avec mon grand frère l'homme de Dieu mosali na nzambe ya makasi ya monene oyo nazwa mingi epa na ye la foi qui est le frère Patrice na moment wana na selon discipline na ye tozalaki na ye te ti na 2007 3 ans après na 2007 tozongani lisusu toza na ye non appel ya mokolo baboyaka te ntango tata abengi mwana na ye je vous dis la vérité mwana na ngai yaka j'ai voulu faire voir non j'ai voulu non parce que kokabwana wana ezalaki na batension alors nalingaka te kotika problème esika songolo alors ta papa na yo abengi yo c'est un père pour moi nakei non c'est un père pour moi c'est un père pour moi tokata wana pona spirit c'est un père pour moi donc c'est un père pour moi ah papa en domaine spirituel non en domaine spirituel il m'a géré il m'a encadré spirituellement 2001 tina 2009 après 2009 na esprit tout puissant nde azo gérer ngai pona gérer Congo na bana na Nzambe vous comprenez alors kasi esprit tout puissant c'est lui créateur wazo pesa nga biloko akopesa ndenge tout puissant bano pesa Yesu na Israël aopesa Moïse mais soki olobi bongo nakondima pe nakoboya nakondima nakoloba oui nazali Yesu azali na molimo te kaka molimo mosante ça c'est une vérité et na yebisa yo na émission moko na logique na biso tozalaki en tout cas tozali na logique ki papa molimo te parce que ye moko mokame na biso a présenter biso papa na ye ya molimo te il faut tozana koko na biso pe ya molimo te bongo te si mama aboti yo azana mama na yo benga ye koko faut tozana koko na biso molimo ke tala ye wana tozana koko te alors na logique na biso tozana papa molimo te mengai comme osali ya Nzambe reconnaît kayeba ke tala moto akambi ngai ponga Charles na yeba Nzambe na 1 lelo na koma na 7 ezali frère Patrice na komi pe wana allez tous les capé place on a tout avancé te mama tozo baluka ka olingi ka place wana mingi alors maman moi clair alors aujourd'hui tozali ko sunga bato to sunga bato ko former bato na former ba sauveur na ba défenseur na 2009 2007 bokabani bozongani 2009 na ce message il y a quoi annoncer ainsi dit l'esprit te na yebi ndenga lobelaka ngai mon Dieu alobelaka ngai vis-à-vis mon Dieu alobelaka vis-à-vis alobelaka na ndoto c'est pourquoi toni azanani na pesa yo papa chaza explicateur ya ba révélation c'est-à-dire ba message ya molimo zoya na nzela ba signe songe vision papa Charles azanani papa Charles azali conseiller spirituel ya bana Nzambe nyonso papa Charles azanani ye mutu Nzambe atini pour un Congo tout puissant azanani maître ya temps ya vengeance ozo signaler bino que grâce asi ya kangi bisaka na ya azo kende vengeance nde akoti na terrain voilà qui est papa Charles sauveur pe défenseur ya bana Nzambe surtout ya Congo ya Afrique poto comme na Congo tout puissant pe na Afrique moko ya monene papa Charles a prophète papa Charles ainsi dit l'esprit ainsi ba prophète Israël babandolo ainsi dit l'Éternel ozoyoka Ézéchiel boye bien prophète ainsi dit l'Éternel maintenant quand quelqu'un dit ainsi dit l'esprit pour un Congo tout puissant c'est quel autre message que vous voulez bolingi to pesa ba prophétie yango ndenge nini bolingi to toka hey nazomon bisika nazomon nde bondimi wana ba prophète te okota la pe bolobi maman mo azana Londres siko ndo na paso obota boye papa mo azana distraction ba puiser yango na quel prophète qui a fait ça na quel prophète distraction ba lukambom distraction pesa message tanga Bible tanga Nouveau Testament yako yepsanga Yesu abondeli mingi obi atei mingi les prophéties ya Jésus-Christ bando bimana mateya naye na oteya naye Yesu atei mingi ko bondela ye moko na ngomba mais lelo kende ozomo lelo na ba pasteur ba sola na ba démon na kati église distraction si y a un cabo me mango na permanence pasteur a continuer mateya bo continuer prière esili
me banda bovanda yo nani makulut yo nani molimo njoko ezali awa ngai bat nyonso bayaki kosambela baotala siko scène mais wana ba distraction na kilte ya nini temps ebele boy discussion pasteur na demo 10 minutes 20 minutes non yesu asali biloko wana comme ono nani makulut eloko boy non mais makana permanence soki moto wana biki kuna koya ko témoigner makambo amonaki distraction nyonso kaka commerce po bomonaki tala kuna ba demo tala kuna basala ka boy po bato baya non loko ba bazolinga mikolo papa sœur parce que wana Congo ya loi wana Congo ya loi wana Congo ya pongi to comme na un Congo tout puissant église ya papa sa Congo na ba âme yo moni esika yesu atongaki ndako ozandi na mbongo zo place te peut-être ba ki mamoy po bato ba ki mambula aussi omona yango na solo ba ke l'état tonga basala ndena basala wana ba pasteur ba yaka ba conférence ba organiser bato ba yaka pona suka sala etikala ya mboka ke pasteur atongi ndako na suka bengani bandimi na ba collaborateur atikeli mwana na Congo tout puissant l'état tonga basala nde basala wana pasteur azana prière ba ye wana azongi na suka sala wana etikali ya mboka te batongi wa église boy na suka ba bengani bato yo ba mnyoko maki babengani bato banyoko maki etikali ya mwana to boye eloko wana nde na Congo tout puissant batonga basala nazana conférence na ye sika wana nazana prière to inviter bato baye pour entrer est-ce que les cantions des amabe Tout le monde a porté correction à Mikolo, dans la expérience makasi koleka yo. C'est pas poli. Te nanga correction te nazana ko sala mosala tata tininga. De même temps où Yesu ndio tsaka batu misapi yo kingani na kingani. Tango Yesu aye mosala tanga kuna lo bagitoko. Tala Yesu ko talo bien. Le loup ravisseur. Yesu ko talo bien. Alobi batombo blanchi. Eh kokona na te kokona ngumba te ezaka site moko image ya Congo point et pas ya la patronne babi la patronne Yvonne Nyandabu yokaka Congo donc bakombo mususu ezaka soko yoki yango boyo senti neti baofinga yo mais ye ezosala na plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte.